oyo bomoko ya mboka. Moni makape bato nenge na nimi Claudine ngaye les premiers ya bato nyonso oyo balobela nga je t'aime I love you yeah you un homme qui gagne tous les hommes très bien motema nde côté yo très bien 20 sur 10 naza nesenga ko présenter yeyo Glody Kuma nzamba kotuna yo est-ce que mon love koki bien net Ayembeli nzambe ya Norvège Glody Kuma ndeko ya Enoch Kuma porte-monnaie magique voilà bien Enoch Kuma na album nzenge na solo liyo na santi kaka na yo kaka na mona kaka pona oyo bomoko ya mboka tanie moye kombi makasi ngana motema ye molili makasi ngana wiye bolingo esilaki te na motema na nze babotoli na yo mpona mbongo kisala oyo bomoko ya mboka merci ya mwaka oyo bora tonto wana t'as la président je respire le fils a très oui mais ma kamoto vers les bonheurs de la vie Rémi Kilola yoyo ekomi okumba ngai bangu ekomi préjudiciable na santé na ngai moto nalingaka nzoka nde mobomi akomi okundanga na lukutu na kufite eloko ebomaki bokamarade sakana na ye likambo ya borde nanga bakimaki na eloko nanga mbote na balance bomoko ya mboka lelo Marcia Mwaka embeli bino président je respire boyo kayeni na bombeli bino na émission mesana kolanda na masolo na bastar tukali bongo sima te miko tambolaki na président je respire yango tozokota na kati poto sola na ye amanyolani nango alinga sepelisa papia voler banquier ona mokonzi na ngabu na bike papia voler banquier alinga seka mo mukepo nzamini mona na ye bapesi papi lady ya bambote ebele papa ngonga Ambote na yo, voilà, to koti na kati tous à président je respire. Oh, azal leader moko un peu beau mais simple. L'homme de Matembele ni nango akoloba na micro ya bomoko ya mboka et c'est belisa mokonzi wa ngai Patrick Momo. Mobali moko bien, mobali moko gentil, mobali moko kitoko et pas pesi chance na Marcia Mwaka balo baboye. Hey, à suivre. Bonjour président, je respire. Bonjour, merci à moi. Président, je respire. Nous avons plateau ya bomoko ya mboka na émission Masolo na Bastar. Masolo na Bastar, ils ont besoin eyeba. Président, je respire. Parcours professionnel na yo. Au banda ki wapi, le lokomi président, aux album nous pour préparer déjà. Ibisa Balandia bomoko ya mboka, parcours professionnel de ki ndenge nini poko malelo président je respire, leader à Matembele. Ouais, président je respire, leader simple mais un peu beau, mais c'est le chanteur, l'homme de Matembele, autrement dit père à foula bolingo côté esprit de mort. Donc la piste va tout voir la personne en beauté. Donc quand on a bandana la vignoa, Dakumuda Newman, et là comment pasteur Élysée. Après, ça, moi, tout est pas venu à ce code à cours à Kofi Olomide. Si on a ça album, dans ce qu'on a amour, on a ça la chemin en aïe. Donc, on a ça parcours en aïe quoi. Donc voilà, de lui on a ça album tout en respect. Donc voilà donc yo leader simple mais un peu beau mais c'est le chanteur, l'homme de Matembele, autrement dit père à foula bolingo côté esprit de mort. Comme le loyo moko président ou takipa dakumuta comme pasteur le lo et pas président Kofi Olomide mon pa mokondi le commis président est-ce que ezaki nini ambition na yo déjà depuis kala ozaki kozala na bomwana ke ngana royemba pas intela pour comme président ou bien ezaki par rapport à ba circonstances pour président on est indio au changer na yo ba vie yo pour ça la yo groupe tondeni bon on a ça la groupe par rapport à Maloba ou Dakumuda Loba na ngamu koto kabwanaka vie pena prometanga que ndeto kabwani na obeta na musique ici na Congo te donc obeta te le bana changer musala bon vient comment d'ailleurs au sambela makamwani za makala
qui par exemple puis attends avec car ça musique na biso on a qui peut dans ngoté mais la quand na guitare ngana vivant petit omoni no longwa au bête à nulle part non poursuivre partout dans l'anda au bête à nulle part mais et ça m'a penda le baki na kinda mo boka sanga kinda winge si wana masanga fabriquer ça na winge à maison mère et compliqué pe kaka je n'ai pas winge ça mercredi na ça test ti ton la zone na palais da kunda benga na mona kana na samba ko banga na tso so ko ba benga nao na sako ka ko tato beta nulle part donc ça va peu bongo na mona que na musicien na za artiste ta bochinga na Togo na beta ka musique ba se pila ta bochinga na Guinée non bon na to kana ça ka art nga quoi na mona que na osé na ça les fois on moni lelo yo de tout so no boye na tenzi moment déjà na TV foula le côté esprit de mort dit moi déjà parce que c'est vraiment massacre na mbeli incontournable Rémi Kilo là et puis na poto festival na poto merci mais bon c'est pela na nzemo wana quoi mokolo makase koko ya eboiko kitanase mokolo mai baliko crever ba misi ba kotizama mokolo tabako changer régime komi carnivore yango mokolo amuna yo eko se dissoudre na kati ya motema na ngai suka na nzembo. Vraiment président Jerry Spear Drotomoni Mambolobi ke président d'Akumuda ancien président na yo abaki que non le quoi zali jamais on beta musique na Congo ameke ko ndelo partout net mozo abaki mutane ko combattre yo non tina suka ndo mona ki après le quoi yazo bundiso mingi au sala groupe na yo no sali ya yo orchestre c'est ça si donc on a man des raisons na sala mouvement nanga na sala groupe nanga puis non ça charmer nanga merci na comme ça mais parce que batu tanga nga na biso moni na ba mission mingi baleka lelo ba sala makelele eza po ba fula ba vous comprenez mais nga siko ba fula na public yo ba la biso bon on est ba imba fula na biso na poto na pesi lycée à Kiki na Canada donc bango ba congolais tout ba rakuna ba beta nzemo na voiture beta ngona ba parler na tongo ba beta ngona ba soir na Washington ko lo ba États-Unis ku to na ebiti Jonathan Gombi Jonas na ko ba ya na ntina bulo ba nimisa mo mindele na makasi. Donc président Jerry Spear déjà album dans la préparation de moi j'ai un marché orchestre ezali eza déjà na kombo nango ou bien comment bizarre na nkaka bengango bosanganie na bana mai boyemba bo sama bord après na suka olibé bon moi transport déjà pour orchestre neto ba maison mère à quartier latin à BCBG tondeni déjà bien orchestre tout ça mikanda hôtel de ville na pesi monsieur Jonas Mbote monsieur Modeste pardon on appelle ici madame Bernadette Tangon hôtel de ville Mbote donc toi la mikanda pena normal boulot et puis le ministère on appelle ici mon continent biso le mutombo donc Mbote moni vous avez un orchestre structuré tout travailler bongo artiste bazali moni le col na zone album na marché té na bitana bandima d'interprétation quoi na imba na mo papa wemba mo taboulay afin na biso quadra mon a invité na mariage dernièrement na na mariage mo kondimo be moto kombo ya na même ligne wana avec papa chéri na pesi papa chéri moté bina dame l'homme qui a mis dans koko kinaki wana vie na ngai avec petit yeba banze moto sauf ka ya nzembo ya aventurier ko yemba te so yemi on a bimina ki donc ouais en tout cas on a pesi papa chéri moté donc on a beta banze moto même le concert en so yo singa o beta na ready na yembela yimelanga papa we mana yembela yimelanga quadra yimelanga jibe yimelanga zaiko donc les mabandé nyonso donc vraiment la salle bongo parce que ba mission na pas un moyen de vivre oui ma banze moi manze ma we rata pota komba we raté nka ba 20 ne pene mbarai ma 20 n'était ndema ba nikide na mboka o vena biso 20 ne malgré bana na mingi ba obunga ba obanka ka respect mais tout ce qu'attend attend vie donc limbisa ba on a bete na vie na limba awa na makasi ya vena biso gigalkas na limba awa na nini na alliance betana 20 wana na betana zaiko na alliance na betana zaiko na martyr na betana zaiko na même ligne na betana zaiko pas Georges Ndombasi na ma campagne na betana papa chéri na même ligne na betana papa chéri na pas Georges Ndombasi donc ozo mona nginga na kutana na ba grand voilà vraiment président je respire bisa bisoto yeba album ko bi marquant parce que babi mokonzi na ngai Patrick Momo na kati ya spread mbali moko bien ya pembe ya kitoko ya boga motema malamu nous avons na président Jerry plutôt sur la musique
yebisa biso eloko nini ezosala na motema po bafabugasi bazali barobino bazali babugadi bazali babi déplique mpe azali yo mpe susu mpe oye mo France wana eza te mpona album ebima azobanga te mpo abi bango bamengi bamaestro ngai soki nani ngai nani nayebi te yo président Jerry Speed tosuka nde nini omoni micro na oyo otunelinga soki otuni bandeko nango otangi nkombo wana mpesi bango otuni bango boyebi Jerry Speed bawebisa yo moni na mboka oyo miracle elanga nango te bato bandimaka teke lelo ya mado koya osalaka ekoma mpe ya mado mais ya mado eyaki esali makambo nango ozo comprendre donc eza lelo mo boye teke no nga na banga to nini te et puis neti masala nga Fabrigas wana ta masala nga donc tolani fufu na madesu na tinel fufu na madesu na tinel tovandi na tinel tozo répéter totokima bambango tozo siko tole fufu na madesu wana siko toyeno la vignon raté wana bana donc quartier kaka matete lemba comprendre l'orchestre kaka matete kaka donc bayebi que garçon va savoir faire na danger te mais quand même mais pour na kobanga na moment oyo ce kobanga faut bango nde babanga ngai ouais parce que tu yebi que bango tout toyoka bango déjà mais ngana bato bayoki nga te obi faut se babanga ba jo oya na nini moni kobanga pese euta donc biso ngana bika so boye boni bango so ba yembi yebi que abora Simeon Musindo asuka na Givi Futila akota na Willy Musheni abamba boy mais nga siko to na bondi bobiti na banana nani ouais na usuka na nani ça dit que nga za sika ba oni fo banga nga quoi nga na kobanga bango te voilà président Jerry Speed bazo beta ba 13 titres dans l'album moko bazo beta ba double album yo sko bisa biso album na yo ils ont combien de titres ils ont bien double lokola ya bango ils ont nini en tout cas donc bisa biso to yeba nga na 8 titres kaka album ka 8 titres obangi makambo c'est moni batu faut ba na servir batu bien moni eza lo na nga sika na servir batu bien ba yoka nga bien bayokanga bien nako kendi na banzembo bele na mtie parce que album nanga liboso bayokanga na bien bayoka ba thème eza na kati bayoka ba featuring na sali bayoka ndenge na ki après deuxième album na yembo na album banzembo za banzembo supezani izo soka yokota kaka donc en tout cas ba se préparer ba resepela donc album est à 8 titres ba yokanga pena bien na bo cha ba nzembe belé parce que na ko saturer bato ba yo kapela ba nzembe belé parce que tana ba album wana 8 titres ba yo ka bien album ils ont 8 titres ils ont combien de featuring quelques personnes aiment banzembo na bango et puis comme album ezanini président Jerry Speed na Emily Georges Numba Siamé Hortense album oyo na Emily Glody Kuma Senzamba Norvège album oyo na Emily incontournable Rémi Kilo na Emily batebele na mizo mo pona liwa moni za somta kufi na mboko ba miseto bakuti studio bakeyembela ye le temps mtana umela ba babusa na gai lorsqu'on a sangisi batu tout bakenda na yembi bango moi vocal mon que ça la plaisir na partie maman Eric Momo moi vocal to sepela vocal ya banzembo album na nzembo aliwa oui que nzembo album na yo okayo Monique non ba sepela ngo moi que vocal nango na préféré na sala batu nzembo ya la Sentinelle, Zemba Sentinelle, ouais, Zemba Sentinelle. Eh ngai, nachelaki yo motema ye, Marcia, nachelaka yo motema ye, lokola mokoto, oba jeune babengaka ebundeli, onati bolingo nanga mamita, obebi TV na ngai, atozambangu qui m'a posé merci kende. Nanaza tapi okoya se ko beta swalawa ninengo vraiment boye Marcia ninengo vraiment boye Jerry on dirait mibali na love bosila kama yele bandi je t'aime yo moyo kikitoko yo a otika nzoto e okinda ko beta matolo nzoto soko tonda kite balobaka madame nazaya yo
tant que bande ko ignorer nan Dieu a ebana teboé to produit et nimaki asa makamou donc merci na vie na nga Rémi Kilo la plus sérieux dans le moment où nous bana ba nzembo za kitoko featuring za makasi na mina lola mwana digital a dévoilé qu'il y a une carte featuring na carte wana ba nzembo kitoko donc batara lola mwana siko qui akena qui vient yogo ngana côté na Carlito donc za deux fois tout ça na lo mo ba se pela na te misko liwana lola mwana. Ok, président Jéréspire Emeli Payo producteur nzembo moko mon vocal na nzembo ya producteur na yo bana poto balingara miko yo kato yo kango pe biso na plateau na bisawa le fils a travaillé même kamoto vers les bonheurs de la vie Rémi Kilola yo ekomi okumba ngai bangu mangu ekomi préjudiciable na santé na ngai moto na lingaka nzoka nde mobomi akomi okundanga na nukutu na kufite oh chéri kaniso zalaki oloba na ngai tu chanteras mon nom comme l'hymne national du ciel lelo amour na nukutu engulumi te okomolesa ngo miku eza nanu moke nini bakosala yo nanu nasala te okondima ngai mbula nini e okomisia monanga taxi tope kombi fula fule. Donc on est en train de producteur na Rémi Kilo les grands producteurs d'Afrique, je dis bien d'Afrique. Vous avez noyimba. C'est notre déranger t'es non gangaté. Abi oyemba calme abanga mutu to imbaza à l'aise mais c'est bimiete mais azoyemba bien donc parce que mon na peste fan ils place moi classe puis ba prête ba fan da so gangi mabe donc faut yema na douceur. Le bil ba mise mil ba na ngote. Le ram ta no vele so kester. Douceur. Le yembi te ba yo kite ko yembi. Vraiment, là c'est président Jéréspire na plateau na biso a beti parcours na ye album na eto qui quelqu'un dit moi na 4 ça na 8 titres à Pamba album comme dans respect. J'espère que ça fait plaisir à Bruno Ndombe autrement dit pour ses instincts maestro. Voilà, président Jéréspire yebisa biso orchestre ils ont évolué ndenge nini ba répétition ensemble na batutu ya repia ba nebi ke ba vice bazali ba secrétaire bazali tina poste assez bon tout bazali non j'espère. Ouais, mouvement mal structuré donc deux fois té ba tout bazali secrétaire bani metto ba que ça ba tamayele parce que faut ba tamayele ba la rappeler na biso pour musale qui n'a toujours bien donc mouvement évolué bien toujours répété donc tout travailler bandi ko comprendre tout vendre parce que moi taper match donc ouais donc voilà total nenge nzamba okamba biso bulo ekinde kitoko to comme presque na suka studio donc à la minute 12 que de vidéo pinza bazela na minute to sono boy Paris ba otala ouais base ça na Paris wana na option na BBC France na côté ba Lyon na minute na français beba les amis de Jéréspire Richi Kiko Kisu Kumbo JD J ba Arnold de Biro venangai Pierrot Leblanc venanga Pierrot Leblanc nanga ma solo par Arnold de Biro na ozela kaka et puis kalamingité lycée à Kiki moi Jeep Mozoya nanga système lycée à Kiki yo yebi merci beaucoup lycée à Kiki na Canada Jeep Mozoya nanga système la pesi batu tout balinga mbo de minute na Belgique c'est de côté ba Hervé Anto baza base de n'importe ba Cédric Cédric Abasel Mbunga ba masa na so base ça makasi ba Lorette Mopala afandi na Belgique wana zo vendre sa base Christine Zablo wana Belgique ba solo makamba Jéréspire pour makambo comme na niveau likolo so côté Londres ba solo makambo ngapa bazali vraiment donc on a partout dans le monde entier donc Karine Chombe Londres à Kangsa batu do Kasmadi baba Nathalie Capita mafuta pesi mbote yepe bango tu basola makamba Jéréspire président Jéréspire yebisa bala nyonso ya bomoko ya mboka baye ba sorti album eza quand et pour faire na date na ko bima quand et ko bima ndenge nini obanda na kinto badina ebanda na Europe to wapi yebisa biso to yeba album est partout nzela moko nga sisi déjà il serait ba invité na nga tout ça va featuring sous ba interview pas c'est monsieur no ba invité après non ça générique il y a Souka Nandiaï ça c'est générique kaka après comme on score producteur
mais partout dans le monde c'est là mon corps. Et puis ça bat tout vraiment c'est l'album moi quoi. C'est l'album moi, c'est l'album moi qui te banzemba kitoko bato bayoka. Est-ce que tokobina pino tobina ki baya mado tobini batengama tobini ba sokola matakwe tobini banzembo bele est-ce que tout cela peut mabine ça na kati bizarre ko mbela bolingo pour ce que babi faut babina c'est que banzembo makasi loko baya mado beti zo betati lelo ya bongo pezali eloko ebomaki bokamarade sakana na ye likambo ya borde nanga bakimaki na eloko nanga borde nanga Patrick Momo yo bora mama mère kumene maman lingami mabanga te vraiment Patrick Momo merci à moi kaoyo bora tonto wana t'as la président je respire. Est-ce que pour ça je respire bora nani? Bora nani pour ça je respire? C'est ngala bora ah oui. Vraiment pour ça je respire bien que tokobina to banga te tokobina to sepela. Banzembo za tellement ébélé. Bor nanga ce qui bor ni on a habité bor na ye yamko na ye okobina za poser okobina ça c'est bon ngambo OK puis c'est bon nombote bor ngambo to talanga pese mbote bor nanga yo yebit bor nanga mais on peut ça bor na yo bracelet bor nanga o petit mon nanga ti bor nanga Babi zali solo ya bord second campagne solo ya bord mise à loi solo ya bord donc président je respire bi que to bangate to kobina na biso bien abezo bange le côté yango pe apesi na date ya sorti album te azo banga na le côté boza kaka poser déjà on boza partout dans le monde non si bien base déjà partout base déjà partout même sur la tangi aux États-Unis base déjà partout à Washington France, Belgique. Des fois, tu écoutes France, tu as vu des airs ou Béba, donc des fois, tu vas partout. Angola, maman, les airs où Gilles fait les campagnes, Nixon Bonani, Gibson Biavanga, Mike Boss d'Angola, Sébastien Koungwati. Papa chéri, Olindoudi. Langa, Hervé Mané, sa Big Daddy, dollar before. Toi, betra dollar film, vous dites financer dollar et financer. Dit téléma dollar et téléma. Deux fois, ton ambition, vous canatez. Voilà, président je respire bisa na bala news te bomoko ya mboka pour mutu azala comédien mutu azala musicien il faut azana idole na ye yo vraiment ero yembaka ozana place na nani okanisa ko komaka nani et puis mutu ni na ngwa yembaka na bina génération na yo wa bino wa yembaka bangisaka yo asepelisaka yo ngoma lokwa ye ils ont polémique je reste bataka question nous n'a posé à répondre à biso voilà. Tongo etanie moye kombi makasi ngana motema ye molili makasi ngana wiye bolingo esilaki te na motema na nze babotolinga yo mpona mbongo kisala natikala wapasi yo Viola Mso Carlito, on a fait ces mots ici à Sali. Donc, Kanisa Kaya Solo, Linga Daniko, la remarque Linga Kanga au fond du cœur jamais. Papa chéri, Oloba Rosa Mouyim, Papa chéri Yewanati, qui nous pousse à la totale. Donc, Baïdol Langa Bangoana, Papa chéri trop, Linga Carlito trop. Si la génération na bino ya ba bino age na bino mutini ngo webi ke no micro penza soko talier azo bandisa yo azo yemba mozo kwanza mutu il faut mutu mo faza la parce que bazali na singa na tali mi jaloux tali et lâche lettre na bi que non bon travailler dinga pour ko sa boulot quoi moi ça tout ça la boulot bien bah yemba bien moi ça tout bien bien bon tu bon yemba bien vraiment président je respire azat mayele ababa mas yemba bien aboyne mutu te bino to mbala bino bien bambote na bino président je respire comme na suka émission ya biso lui répétition à quel jour et puis bah programme sur le groupe et orchestre c'est passé ndengeni rap nanga ezali na lemba on répéter chaque mardi
jeudi na limba na super wana en coulisses chez Mère Stéphie na veni Bangolo numéro 23 na petit guerre da matayer hein ye biso ya parler guerre da matayer moninga Stéphie Mambo bon ba sœur na ba conseiller ngai na pesi papa moté mobali ya guerre da pe moté papa na biso en France pesi moté donc tout dans wana chaque mardi jeudi chez Stéphie Mambo chaque vendredi dans ma tété dans Wanzu vers pas public et puis tout le jour tout ça sur il y a tout ça de concert moi dans la limba wana tout na tout singa ba songa biso moni nde tout ça boye le lot nde tout sur la no boye belé ba comment ko féliciter biso kana ba texto na ba nini mais ba bité que tout ça les a passé trop je sais biso belé nde tinga vraiment moi ça boulou moi ma casse promotion ça biso la rebelle ba ndeko ba ta biso ba linga ko soutenir artiste vous en contact na ngai sur ça, on peut tout à l'heure. Ça la bien, tout ça là. Faut symboliser la TV, il faut ça toujours propre. Yo mon il faut occuper les musiciens na yo. Il faut ça promotion il faut ça toujours propre pour la fan na yo. En tout cas, vous soutenez Arabi Sobo si tu as raté. On a petit numéro plus 243 81 78 44 11 7 Nasuka. Plus 243 81 78 44 11 7 Nasuka Lil Kim aotalanga Lil Kim na pesi mbote donc ba pas songa biso quoi mon etanenga niveau ba fan na na poto so fa na bon de to butu ba fan na ya partout bon tok tchaka moi 100 € pour aspire dira ba fan ka ba bika to tchaka moi 100 € pour aspire bika la minute na comme millionnaire to ba fan na parce que na ba fan na mikili no mo na mbelo mukolo makase ko ya eboy ko kitanase ba linga mingi so ça ba parce que moni photo le bien au moni facilité à solo là et tu as mis qui blague donc Luanda ba Sénégal ba Brésil ben bon on souhaite ba Dubaï non c'est Miki ba Luanda Brazzaville. Non, par rapport à Congo, Luanda Mbongo, des tigres na kin dans ma félicitation partout. Félicitations de Congo. Comme d'abord on y a vraiment on va gagner c'est bon mais j'attends 100 € qui dans la TV pour vous dans la chaîne de la passe. Et ça m'a rendu nanti. Apparemment tout le monde a fano sa cousine nga ba za la kawa ba venir sur Georges Ndombasi. Rozo appelle sur caché betana papa chéri na même ligne au mona. Soutien bongo ezali. Mais on des apna qui ya les gars n'ont besoin d'envoyer de la TV. Pour ça la rabiso on ça bien parce que belé ba ya rapena bingo nini ko akomo na lela fort ba nini kutu osengi pelote kutu vendredi na ba on salo likamo boy au moins yumo vendredi au moins que à cause en ligne après ça remonte mais je vois un peu sur mbote té à mo ba on solution yo tini no beto yo poser no velo côté on doit comprendre ils arrament pas si trop donc ba nous ils arrament pas si trop. Surtout ça, bino vous avez biso. Mon temps vous avez biso pour aboyer et puis tout ça la boule courage. Pour moi, tu peux avoir courage ça, vous avez battu dans l'ail, au balinganga, au batalanga partout dans le monde. Donc voilà quoi. Donc j'ai respiré yo. Tout balinganga biso. Tout ça pour nabino. Maman nana ona souraya. Sarah Chikita la choco. Maman nana ona souraya. Yo yebi. Vraiment quoi. Donc yo yebi. Mingi on le bezati. Tout ça la rende au lobaki quoi. Nous qui n'avons bien. Tout balinga je respire dans le bandel. Je vais dans le Maroc. Joël Sido. Ndumba. Boss ya Sito yo. Patrick Nano. Patrick Momo. Boss ebigi. Nandinga faute na sentir que boulot qui est kitoko so ngotinde la mon numéro ngotinde la na nzela na bangote ba tonto bana sima na mon chef azawa ba cameraman Marcia pété ngamoko kaka pona binondo me pété donc nzela na ngamoko boss Patrick Momo so ngotinde la ngai ngamoko numéro na ngwana plus 243 81 78 44 11 7 Nasuka bangote binondo mena kuna limba problème te yekuze marciate donc ngamo kitoko voilà président Respina j'espère que bana mamboto ceux qui viennent battement quelques personnes linga mamboto ne dédicace na yo pas batou et puis mot de la fin na yo voilà dédicace na les plus sérieux de tous les producteurs côté suisse ne pas Suisse et Mandala la Lausanne
vie na ngai manda na Lausanne. Charlie Malula maman na loi légitime. Yolande Malula yo yebi na longola kiyo habité Yolande na Yolande zonga parce que na zongi pe na kanti pe mo ba le temps passé Yolande Malula yo ya biso. Yolande Malula na récupérer lisusu. La personne motena Maria Mazela Sabena suis ces héroïnes Sida Bilele facile à garer statue de la liberté London City. La personne moté Otalanga rôle la perne et les gars qui n'ont pas bien Dielandu Nzambe DJ Dilouye Mette Dox Motomba Mayalos Mayalos na Suisse wana Suisse c'est ma casse c'est aussi Hollande na côte yango Mami Sachibala na biso deux fois te na partout deux fois te na partout Hollande na côte yango c'est na côte isko Suède mboka ba Patrick Momo na côte yango ni mère ale kinanga nzele azawana na moni ba Marie-Paul Wanzele vous comprenez et puis que cela va nous tanga ba moto na okina ba moti na ba Inde donc tu na Brésil la côte Brésil na monti ba Lionel Nemer vous comprenez ba Goldik Kimakulu ba Goldik Kimakulu donc on a besoin de fois partout pour soutenir je respire mon vous a posé belé bon pour soutenir ngai te belé ba ça la genou quoi pour nous ils ont pas moyen pour frapper sur ma casse voilà merci beaucoup président je respire mais babi so côté nous yé mbaka bona bongo te pour il faut aller à Lisangu Manus Diasunda le banquier na kata Liège CP là papier à voix CP là vraiment moi Toyo Kayo, ate suka poto kabwana ça fait plaisir. Moni makape bato nengena nimi glodina ngaye les premiers bato nyonso oyo balobelanga je t'aime I love you yeah you un homme qui gagne tous les hommes très bien motema nde côté yo très bien 20 sur 10 naza nesenga ko présenter yeyo Glody Kuma nzamba kotuna yo est-ce que mon love koki bien net po papa lingaka abidela mama yale c'est en cristalingaka mate ya pasteur motozolu la pesa kamiso punition etalaka ye koleka na télévision elengi yanzoto ezalaka pe moi richesse nakomi komona lokola na nginda deja kala osekisi malade na koma c'est koza guérisseur penenonga na craqué musikano na kokate nazanga équilibre simbanga osala ngai nini ye Glody Kuma nakomi na elongi zoba permet-moi le mot elongi ya mwana suka soki ayoki nzala na mbongo na love na kolia nini ezalaka sukali. Voilà, merci beaucoup. Là, c'était président Jerry Spears, Abi Linder Moko simple, Abi moi un peu beau. N'engami bengaka. Mais la limite na fois na ye o akoza tala pour le président Misusu. Là, c'est entre guillemets na tuni question te voilà. To comme na suka émission na biso bo ki président Jerry Spears a yembi a lobby, a boyne mutute, a critiquer mutute, juste à présenter comme ça na ye Abi d'ici là, toujours CP là. Na album na ye respect. Donc là, il y a mon aboto, si on peut aimer respect, à Embeli, Nzambé à Norvège, Glody Kuma, Ndeko ya Enoch Kuma, porte-monnaie magique. Voilà, Bambote et Belé, comme nous émission na biso so qui nga bien. Enoch Kuma na l'album nzenga na solo liyo. Ah, na santi kaka na yo kaka na mona kaka pona. Ba bien pas de la mimi monogramme, beza mutunya monogramme Enoch Kuma. Ah ben oui hein. Ya ça porte-monnaie magique. Ah, ngaye bon habité vraiment des wana na solo li. Na solo dernier solo qui wana Enoch Kuma. Na yo kaka. Lisia kiki jeep ezoya na ozelango kitoko. Voilà, merci beaucoup. Ce qui est malade dans la qualité image, là c'est avec mon chef. Notre cordeau, il s'appelle Bruno Ndombe. Et pour ces insimes, il s'appelle encore Maestro. Merci beaucoup à toute la famille Bomoko Yamboka. Un grand merci à mes amis. Là, je salue. Moi, si je suis un peu à moins de meilleur à bande, on a fait si mote. Na, on a bien moto ya Kati penza. Ya Kati moto, merci à moi, avant na kakuna. Comme les amis, j'ai alloué à ma copine.
Batala kinga bele, président je respire zaki créé bananga banani. C'est ma copine Mija Aloua, na pesi mbote ton émission ngana bientôt. Oui. On appelle ça tonton mbote. Mbote no tonton. Ah oui, dans la tantine mbote na yo. Mbote be pour nous sur la bien. Voilà mbote na ngai depuis Canada na Montréal, page Rastiba, papa na Julie, papa na Jess, na pesi mbote be na duche kapanga ous mbala pembe, talelo Marcia mbote be. Na pesi mbote na ngai na mama maman Élysée Monje depuis so na pesi mbote na RMK. Ba bébé ngake comme na ye honoré tous les joueurs René Makonde le mbote be moi mobalia. Hein? René Makonde le oui, l'honorable tous les joueurs. Ah, René Makonde le Yanyat Kanchinga. Nazo yembele pente mboti. Ah bon? René Makonde la solo la beta il solo déjà. No yembele nzemoti ka to solo ngana yemo to beta ma solo. Mais si na bois qui dans album. Voilà. Donc René Makonde la pesi mbote. Voilà, merci Bibi Chilier qui est depuis Suède na pesi mbote be na pesi mbote na second kapanga na pesi mbote na elle lâche l'état na pesi mbote na famille mobimba ya bomoko ya mboka Thomas Penel LG na pesi mbote beli na pesi mbote na maman na Béatrice moi Kandoi na cancer na Karine Mabela à mon pasteur Toussenko à mbote bele président je respecte ngo bali susu na sabatuke kala mingité na Norvège na makasi ya doli kuma senza na Norvège. Ah bon? Beaucoup de précision kaka la mission Martia boya reposer nos dates mais na Norvège na vidéo ka studio le vidéo boulot bo mo na ngama mystique a formé mo be Norvège wana ma vite fait pour te kuta na wana ba te kuta boya sko Norvège boss na biso Patrick Momo okotaka Norvège wana to mona ni vite fait soki bolingi bosilikela nzambe po yele azoka accomplir kaka maloba na ye na sima musala na biso tokutani bongo na numéro ya suka ya émission na biso pona ba bloko tu bo bindingo bozwa na bomoko ya mboka. Bye bye. Oyo bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka oyo. Bomoko ya mboka. 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 Kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elenkano. Papopi motoki bala lobi botala ka bomoko ya mboka merci.